Pendant 1921, Maman Mwilu atikaki papa Simote, azalaki kopesa ye maboko. Yango pe biso batata tozana bango mayele. Oyo nyonso tozo pesa bango maboko po ete resiti ekoka kozala. Yango yawe na biso nzambe na biso. Mayema solobaki lobi. Tolandaki toyokaki olimbisi biso nyonso. Toyokaki ete bateau de pêche ya ba mama mikanda makambo nyonso ekomi prêt. Nzokande Mama Mwilu na papa Simon batika na kate. Sikoyo maso ya ba mama ekomi prêt bongo ya batata. Yawe yango to lele pano yawe nzambe na biso. Mama Moye. Alobi bien azakolela tika ya lela nano loba. Yawe nzambe na biso batata ya mokili mobima balele pai na yo. Ba mama bakoyo koleka liboso te batika batata. Batata bakoyo koleka liboso te batika ba mama. Biso mibale toza kokende nzela moko. Yango to sengi no yawe nzambe na biso ofongola nzela bato ya batata ekoma noki noki po ete etambola nzela moko na bato ya ba mama. Mama Moye. Asengi bi asengi te. Bon ba mama balobiri to ndimi mete. Papa biso to ndimi papa. Oui. Ba mama oye. Kasi bino nde bolela ki biso nde tolela ke pa ya papa ke biso kaka mutotika katata na ndaku. Biso tozo sote tata, tozo ke noko debrier to tangisi bana biso moko ba mususu bake ba poto. Lelo oyo batata basengi bazwa responsabilité. Mabeza wapi? Papa bazwa responsabilité na bango papa pesa bango po to tambola nzela moko po makamuno se kende liboso papa. Ok. Mama Moye. Omoni batu batelemi. Ba mama na batata batelemi. Omoni bango? Et là c'est tous en direct monde mobimba vous kolanda. Batata ya mokili mobimba bayoki. Siko tokota force là-bas. Yahweh pendant les 20 mai batata ba moni déjà mayele ba mama. Lokola tozu déjà mayele na bango les 20 mai soka ka Yahweh lobili lobana yo kaka moko. Batata mokili mama ko sepelisa yo. Nyonso ezali na maboko na yo. Tolingi kaka toyoka liloba na yo moko kaka. Po ete batata ya mokili mobimba baningana. Bakita awa na Yerusalemi ya sika bisika mapamboli ezalaka soki yo ya osepeli biso nde tozu mapamboli yango tozozela ka liloba na yo kaka wana nde yango tozozela liloba na ngai elobi boye baya bango nyonso le 20 awa ouais merci yawe eyokani po papa mfuma ndongo asalaka examen papa sa ya zawa mukura batata ezaka vendredi batata nyonso na bongolo bakomaka combien te tata misiple azawana Yahweh na komba tata mwana pe tata molimo santo ya solo papa likambo lobi esalaka biso pasi ezalaka kokutana ya batata ezalaka samedi na ndenge nini papa mfuma ndongo alobaka ete nalingi bokutanaka vendredi mais lokola président ezalaka maître mbungu alobi te papa vendredi eza mokolo musala malamu samedi papa diangenda alobi samedi eske bokokoka o tokokoka papa samedi ekomaka ya baproblème epai ya batata mokolo oyo papa mfuma ndongo alobaki ete nakoya kotala bino kora nani zona ngiringiri bazalaka 4 na ye moko papa 5
chorale ya ex-lopori bango bakolo commune mais 0. Commune ya Kimbansek 0. Commune ya Njili 0. Chorale ya dirigeant 7 personnes. Chorale ya Jeteki 4 personnes. Donc nombre moko mike bango moko bata commune ya Kalamu bazalaka même pasteur communal yemoko na 3 personnes. Yangwana papa esalaka yepasi. Papa alobi yango généralement na ndako ya Nzambe. Alobi était bon na kotala bino samedi prochain. Samedi prochain tant tokendeki kuna ezaka biso mo ba musicien. Eloko moko te. Yangwana papa lobaka ite batata. Tata kaka mutakoya kozongisa association na bino. Mais pour ngai mwana mama kiawanga na koya lisusu na bongolote. Ezalaka le wana président adjoint ezalaka papa nani azana biso. Papa Elebe. Mutazalaka président adjoint ya paki. Président général ezalaka papa Nabiso Oyazabundele nani papa Angelo. Papa Angelo yem tazalaka général. Papa Elebe azalaka adjoint. Ale papa Bengi papa Elebe na papa Angelo atie bango bilemi. Na miso na biso ba musicien. Abi po na bino ba mikonzi bwana problème te. Mais problème ezana ba tata. Tant papa yaka na Kasavubu akumisaka ba mama. Pamba te ba mama ezalaka un mercredi. Papa ayepsi ba mama. Gouvernement a bengi bino. Est-ce que ba mama boko ya? Papa mama tongi toko ya. Ale ba mama mukolo wana ba tondaka. Ba kendeke na rencontre wana ba sepelisaka papa mfuma longo. Papa mfuma longo ba mama bat ba yokelanga. Kasi ba tata ba yokelanga ite. Papa izalaka ndengwa. Bon le 20 bolobini bosengi bolimis. Général. Yahweh, les 20 mai ya mbala oyo, Yahweh, yo fongole la biso kaka. Yo kaka ndozali na manso na maboko na yo. Soki kaka o fongoli, o lobili loba na yo, maïnyonso batata oto salaki, eko sila. Toko senga bolimi si le 20 mai wana na mbeba na biso nyonso batata to salaka liboso na yo le 20 mai oya tu oyo toko ya ko senga yango bolimbisi yango yo kaka Nzambe na biso tata molimo mosantu koto kati na mitema ya batata nyonso ya mokili mobimba bazala bakimbangiste te bazali bana na yo lobaka kaliloba na yo po ete to ya ko sepelisa yo le 20 mai oyo. Liloba nanga yelobi le 20 mai nazo sela bino. Ingeta Yahweh toko ya batata ye le 20 mai toko ya te nazo yo kabino te le 20 mai toko leka ba mama betoko leka te. Merci Yahweh ba yoki Yahweh na tuna papa Mbenza Kolo Yesu alobaki na Jean nini? Papa na mutuna wana na kosenga malamu ba ngomoko ba yoka maloba oyo papa mfumu wa nlongo papa diangenda kuntima na date oya le 27 avril 1985 ngai na kokozongisa penza ya note mais eyano nyonso na kati na message ya papa mfumu wa nlongo oyo apesaka na date ya le 27 avril 1985 po papa likambo wana ndenge otuni ngai na 1985 ba mama awa na Nkamba pe na Kinshasa bazalaki na boyokani te
boyokani wana ezalaki te mpona nini kowela bokonzi ndenge kaka papa président ya apaki alobi bakonzi nde boyokani ezalaka te na 85 wana na kozanga koyokana wana na date ya le 27 avril wana na 1985 ndenge ezalaka chaque année anniversaire soki ekoki kosokola ba mausolée de devoir wana ezalaka na ba mama pe fongola ya mausolée ya mama Mwilu esimbamaka na mama Mfuma Mbanza mama Kiwa Sisulu na conflit wana sika ba papa balobi ete ombenza zwa mukumba wana ya kosokulisa mausolée pe osimba fongola ya mausolée ya mama Mwilu ti kino biso moko tokopesa ndingisa ekte ozongisa epai ya bamama nde musala esalamaka ndenge wana mausolée esokwami esili na simbi fongola tango ekoki mpona kotia bafleur papa Mfuma Mbanza azalaki papa Kulutu azalaki na ye moko papa Mfuma Longo bala moko nga napesi fongola epai na bango tango napesi fongola epai na bango bango balobi te tolobaki yo kosimbango yo moko fongola bongo biso tokokota esalamaka ndenge wana mpona nini conflit ezalaki na bamama bango na bango bakonzi koyokana ezalaka te sika papa Mfuma Mbanza ayebisinga simba kaka fongola wana ngai nakokende mobembo mulai yo simba kaka fongola wana kasi na mobembo ndenge nakokende soki papa diangenda atindi mutu awa na nkamba ndenge esalamaka ete mutu tango aye pa papa Mfuma Mbanza atie libondele atindi na mai kusokola na mai ya nsima po akota mausolée na likambo ya mausolée okoki kofongola mausolée te soki okotisie na kati na mausolée abondelaka libanda kofongola mausolée te soki esengeli ke fo akota kaka mausolée nde omema ye epai ya mama na mama Mwilu fongola mausolée kotisa ye kuna akusengela nde kuna instruction azwaka epai papa Mfuma Mbanza nde yango wana ndenge alobaka ke akokende mobembo wana nyonso wana ezalaki spirituel natunaki papa te mobembo kokende wapi soki ndenge nini nde kozalela natunaka te nde ezalaki na mois d'avril nde na mois de septembre na ndenge akendaki koconnaître accident na Madimba na mois de septembre le 28 septembre kaka na 85 wana nde sika tango toyoki sango tolandi papa na Kinshasa tango tolandi papa na Kinshasa tokomi kuna papa Mfuma Longo ayebisi ngai lala kasi lobi na tongo zonga na nkamba ofanda na nkamba kuna po batu nyonso abanda koya wana oba kosenga libondeli na nkamba pe mausolée ndenge mutakyanga na yebisaki yo musala kosala nde yango wana nde nayaki ko comprendre ndenge papa Mfuma Mbanza ayebisaka nga na date wana le 27 avril 1985 liloba pesaka ngai
Tango pe na komi na papa kulutu kutupona ye alobite. Ozananu makasi. C'était na 21h ozananu makasi. Chauffeur na yope aza makasi bozonga kaka butu oyo. Nde mama kitudi alobaka ete mwana ape mananu muke ata lobi na tongo bongo akende. Le chauffeur tozalaka na ye papa sipa de tolalaka na tongo nango wana nde toyaki papa olimisa ngai nazokende mwa musika me mutuna otuninga ezaka na kate maluba na ye ndengo osengaki yango papa osenga limisa ngana muke pana silisa nde na sika wana tangu na zongi na mois d'octobre nde likambo ezalaka na Angola ndenge kaka etumbango ebandaka na 1980 oyo papa Diangenda alobaka ete soki tozali te moko na bana na biso nde akoyingela na esika wana moko na bana na biso nde na 85 wana 1985 wana débat ezalaka makasi na Angola na niveau gouvernement ndenge baza komona etamboleli ya lingomba tata Simuki Mbangu débat ezalaki nini soki bapapa bakufi nani akoyingela ezalaki entre bango na gouvernement sikoyo bazwi décision tozo ko discuter biso na biso mais entre temps les concernés bapapa baza na Kinshasa malamu moko akende kuna akende kotuna mutuna wana nde baponaka ministre ya culture pa na bango na Ngola mais azalaka mwana mwasi de ayaka na Kinshasa papa bango nsumisatu loka bazalaka kuna nde tango bayambiye papa bafandi bango misatu alobi makambo wana na papa bango nsumisatu tango asilisi koloba bango bayebisi ke réponse ya biso makasi na biso na Nkamba okokende na Nkamba kuna yo moko bongo okomipesa réponse oyo okende kopesa kuna ya chaki temba lobi mais ngai na yepa na bino surtout papa Diangenda en tant que chef spirituel la lobi te biso makambo nyonso epa ya tata asa na Nkamba bapesaka ye papa Bobe na chauffeur papa Musoki na Land Rover nde bayaka ao na Nkamba tango bakomi na Nkamba papa Bobe a présenté sali présentation que papa mtatindi biso pona makambo boye nga naza na réponse te ya kopesa bino nga na kotiaka ka libondeli pe na kotinda bino kosokola mai pe na kokotsa bino na lupango pwete bobondela de réponse ye moko mama akoyeba sa kosala ndenge nini sikoyo ye mama wana alobi est-ce que lokola na koki kokota mozole te esika mosusu ya kokotela te non soki ndenge wana na komema yo na mozole ya mama Mwilu kuna nde nakoki kofongola ndenge bapesaki ngai nzela kuna nde nakoki kofongola na fongola kuna alalaka na ndako esika mama Nkwakyade avandaki kokomela de mbeto wana alalaka alobi dalali pongi na se ya pongi bandoto na moni eke mutakopesa ngai réponse ezali mama Mwilu ye tongo tango etani apesi biso ndoto wana ngonga ekoki après culte ba déjeuner basokoli mai nde tokendaka kuna epa mama Mwilu na fongoli tango na fongoli na kotisi ye
boye azotalaka na makambo nyonso ntango nafungoli akoti abondeli ntango abimi alobi kaka nazwi réponse mais réponse wana ayebisaki biso te alobi nazwi réponse et puis nasepeli mingi mpona nini bapapa batindi ngai epai ya mama Mwilu et puis ngai mpe nazali mama oyo nazotala makambo etali mangomba na Angola nyonso. Papa tout d'abord banzambe pour bayebaki manso mais oyo réponse bapesi ngai nakopesa yango awa te nakopesa yango epai na bango batindi ngai nde bazwaki nzela bazongi ntango bazongi bango nyonso misato bapapa mpe bayambi ye sikoyo motunatunaka bango est-ce que bino bobotama boni na libuma mama Mwilu papa balobi ke tobotamaka mine kasi ya suka azalaki mwasi nde biso nde totikalaki biso misato nde totambola mosala mama wana alobi te boza mine papa balo tosakaka biso misato ndenge tozali tolobi yaya na biso ileki na biso ya suka nde azalaki mama ye wana kutu akufaki bebe boza mine mbala moko alobi mais lakisi papa mfuma mbanza musapi mais oyo botiki na nkamba kuna ndenge nini akokani na yo seke aza ndeko na bino mfuma longa alobi akufi na koseka vite wana mwana na biso oyo totiki kuna donc tango bino bokozala te ye mutako yingela tolobi teke ye mais mwana moko esika papa atuninga wana donc ezalaki ndengo na 1985 donc sikoyo réponse nini okenango mama wana alobi ete réponse na kokende na yango oyo boyebisi ngai ete soki bozali te boza na bana mwana moko akoyingela na esika na bino donc nayebi te soki papa Matondo akoki kozala na souvenir na mama ministre wana donc makambo nyonso wana ilekaka na 1985 na mois d'octobre mais entre temps le 27 avril wana 1985 na conflit oyo ezalaki na bamama yango nde bapesaki nga fongola ya mama Mwilu banda ntango wana mpe bayebisi nga osali boye obebi na yo fongola ya mama Mwilu okozala na yango ti soki ntango nini talaka soki bapesi yo mokumba ya ndenge wana mobeko soki obebisi pasi donc ndenge wana papa ndenge otunini ngai kolo Yesu alobaki nini na Jean ndenge nalobi po papa ndenge nda asi alobelaki yango donc ndenge otuni ngai besika wana kolo Yesu ndenge alobaka ete bamama oyo tango kolo Yesu ayokaki mpasi banani balelaki bamama na maloba papa Mfumolongo papa Simuki mba unkiangani lobi na message naye papa Diangenda mama Mwilu atikaki bango atikaki yepa ya banani bamama ngambo donc sika wana papa olimisa ngai donc
kasi balobaka likambo fo ezala clair bongo te nga nakangamaka na bamama ntina ezali tala ndenge bayeli kolo yesu alobi bien Jean tala mama na yo mama tala mwana na yo papa mfumu alongo mpe alobi bamama tala mwana na bino mwana tala bamama na yo ezalaki boye te yango tolobi guerre soki ezali sika batata bazali na bamama bazali bazosala ntsintsani ata batata bagani nga azalaka nsima ya bamama ata batata balobi biso batopesaka mbongo na bamama likambo ezali te kasi bozali baresponsable faut pesa mama wala eza ndai donc yango wana batya nano kasete ya papa mfumu alongo ndenge mama mwelo atikaka biso tolanda maloba ya papa onkumbi ya tata pe ya mwana pe oli musantu solo ntango na biso esi ekumi musika tozali na makambo ebele matei ya mama ekutani na mbula moko munene mbula yango nakanisi eyinyilisi makambo manso tooki na kati na mitima na biso na lobaki yango lobi mutu nyonso tu oyo abengami kimbangiste akoki kolanda bele makambo ya papa Simon Kimbangu bijalili na ye na kulubaka yango mpe mbala na mbala mutu nyonso oyo akoti na lingumba ya tata Simon Kimbangu ezali vocation kubengama ya Nzambe soko ozali mobengami na Nzambe te ou bien ozali na likambo mususu oyo yobengi yo na kati na lingumba nazali kosala makambo oyo nazali komonana na muntu te kubusana te nkumbu ezali na yo kimbangiste manso na yo ozali kubongisa meme soko obumbani na kati na si na libanga okoti na libanga ou bien oingile na kati na liki ya susu ozali komwana na kaka sanga buba makiakete tozali bana ya Nzambe soko toyibi nde tozali bana Nzambe tosala ndenge Nzambe alingi tosala ndenge biso tolingi te tosala ndenge ye moko Nzambe alingi biso bandimi ekokaki ete oyo abengami mundimi elembo munene ekokolakisa biso bijalili malamu nde tokamata bijalili ya papa Simon Kimbangu maoyo ye asalaki ekokaki nde biso banso tosala yango kansi esika wana nde ezali pasi l'orgueil lolendo mutu nyonso tu soko abandi kosala makamu isi ale amichi na kiti oyo elobi ngabe nakomi prophète pamba te nazali kosala makamu isi oyo
papa Simon Kimbangu asalaki donc ngai mpe akomi prophète ale okoki kosala dingumba likambo wana nde ezali na yo na ngai mpasi l'orgueil soko tozalaki baorgueilleux te nde vraiment tozali na likambo moko nzambe apesi biso ya kokamwa ntango tozalaki na cimetière ntango nayoki bana bayembi nzembo ya maloba ya mama maloba ya le 12 avril 59 mama alobaki na biso nanga ina tata Mfuma Mbanza makambo wana alobaki na biso ntango nayoki yango na nzembo ya bana nabandi kumona mawa toli ya mama Mwilu apesaka na bana na ye tozalaki sika wana papa Mfuma Mbanza na ngai ezalaka sekre kasi otali tolobi yango na batu kasi makambo mosusu maye kubima na nzembo le 12 avril 1959. Amen.
na bino. Maria Mwilu azala kasir ndenga yambaki ndenga bondaki etumba amonaki ete akokoka akenda kuzala porte parole près na Papa Simon Kimbangu. Papa Simon oyo apona mani bisu pote amema bisu esika yelaka. Donc Mama Mwilu kakala yelu katukusuko vo vraiment fulu kamboto kakuenda. Domina kiami wakimuina mavangu mani ndio simalenda kana mukalantwadi gana gena votata. Nguriza betu zanazadi muna bakutu sansa.